Capage TV. Capage TV. Comment mon toki ko boma mama na ye akati ye kozana otin opération ya bongo azani ya mate komona nan bolumbu ya mwana moni bolumbu ya pa ya mama eza déjà lisumu donc ye ko déshabiller mama o mona pe bon remorquer mama te ezo pona kake a remorquer mama va boma e tozo mona penza ta tolobi te mwana wana mobale mona na pena ke soki pe bakosa ki ye soki paza mutu bien te wana photo tikala ko vérifier mais azo yeba po nya zotala kana chambre la zotala la place ba ke ko bisa bisunya mama musu na mesa Capage TV. te ba jeune misale zati ba koma olanda ba mama na sima ba mbonga mama po ba mama bazanga mbongo te o mama na ya defaki 10 000 tozo landela ngoma pe chèque pour la moine nzota 10 000 wana te o a defaki 10 000 na ye ya mko basili kelemba o po biso pe ba tactique ba mère qui pas ma mère ba maman kamba boy ba mère sili yango na sa bravo na ba parents oyo batika ko lakisa bana ba buku al ponte et ça ba parents musu ba simbisa ba buku musika bandeko ya Kinshasa pe ya ndinga ya lelo ya sika botu nanga nini société ya botongi bandako na kombo ya Thierry Bouda Construction TBC en cycle ezali organisé ba service ebélé en matière de construction lokola maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage, pe misala ya ndenge na ndenge ezali na kati bozoluka biso wapi boluka biso musika te ozali na numéro 35 avenue Victoire commune ya Kalamu quartier Matongede référence au Bibi Play ba numéro na biso ezali 0032 46 62 49 007 081 19 46 088 benga biso pena numéro mususu 083 81 15 088 kola lisami souteye bandeko ya Kinshasa soki oza na bandako na yo keba okoya kotika bana ba orphelin sans héritage yaka kotongisa bandako na bino na société Thierry Bouda Construction TBC na prima lamu boya mobondo ekeyo. na tongo na komi na nga na Sulis cosmétique ba mama bagam na biso eza original biso ba savon na biso ezali kaka à base ya ba produits naturels eza na ba fraise ba malala banana biso tozala na bio oyo mingi eza pona bain intime eza pe na balinyoka nango ba savon na biso eza na balinyoka nango donc moyen ko to gratter nzoto makasi eza te yango moko ezali na linyoka nango portable eza kitoko eza à base ya aloe vera mwasi mobali olingi ba livre ba savon na biso eza disponible partout omona à base ya charbon na esa kibino ki eza na linyoka nango donc oza kutata na problème te moi na pas kosokwa nango eza en ata na interdiction moko te omoni na linyoka na yo nga na ekoto yo na ozela bino bosisa nde ba savon o na lobaki te mutala mbala moko na zosukola nanga mbala moko na zosukola nzoto nanga savon linyoka mbala moko ezala te na Sulis cosmétique totieli bino nyonso oyo ya malonga Capage Télévision, merci na baronyo swazolanda biso, merci en tout cas na Nzambe mokeli na likolo na se, merci na baronyo swazolanda biso en tout cas toza kende déjà na moi ya ba mama, mo déjà mama Capage comme déjà ko kamola déjà ba mabayaski disponible chez Capage Mode, voilà. Merci na Nzambe azo pesa biso souffle de vie parce que mingi pe balala ki
balamuki te na esaka bino nzambo azali maître ya temps mpe ya circonstance ye nde ayebaka kolala na biso na kolamuka na biso mpo mokili oyo ekóma na makambo ebele. Capage télévision toza disponible mpo na baproduit na bino visibilité ya baentreprise na bino eza lokola te mama Capage lokola asalaka bapublicité ya baperike ya mama Magali Kabelo lokola asalaka na Rit Makambo aosala esu ya motu mosusu te te ngai naza na nga vraiment polele na koyede motu nyonso aza na entreprise na ye songolo pakala so toyokani en tout cas topesi yo maboko. Merci na baoyo nyonso bazolanda biso de partout dans le monde. En tout cas nzambe alola apambola bino kolala kolamuka tozonuna tozali lisusu bana te tozali kokola yango bomonaka ke il faut ata mama Capage azoseka na se ya koseka mate ya pasta fo tolanda yango lelo namoni pena ke pasta vraiment azali prophète ndenge alobaka mokolo na kozala te bokozanga nga te tozwaka mayele biso moko toyebi mikolo oyo pasi oyo ezoleka na mboka oyo biso moko toyebi baproblème nini songolo pakala oyo ebatami na kati ya bafamille mpo na yaka kobeta sete même bato bamatisaka bato na balive bango mo baza na bamama na makambo oyo peut-être biso toyebi te bamakambo ebombana bamakambo ya somo oyo so babi bayebisa bino bokokoka te me tozalaka makasi ya kobenga mpona kovandela makambo ya bato koyeba profondeur ekendaki ezongaki ndenge nini tolobaka awa tozokóma koloba tozokóma na koloba ke makambo mosusu ekómaka bacompte à rendre omakisi ndeko moko songolo pakala na live obengi ointervenir na likambo ya ndeko songolo pakala me na nsima na yango ntango baretombe eyaka okoyeba te ke likambo wana nasalaka nayambaka motu boye nayambaka boye biso mpe oyo mpe bamama Capage tozwaka mpe baproblème oki koyambala ya mosusu siki mojiba oyambili ya mosusu pakadela oyambi pasteur songolo pakala aye aleki na émission na yo normal mais na mosusu moto oyambaki akei asalili ya mosusu makambo na ye na ndenge na ye ezongelaka mpe biso mama Capage tala moto oyambaki tala boye en tout cas tozwaka baproblème ebele ebongo bino bato boyaka siko mpona konuire omona moto avandi na fingi génération na ye yo nakundoli mama na bino akufa kuna tata na yo akufa kuna na yaya bozoyeba na mosusu oyo akufa wana aza oncle ya banani oyo akufa wana aza tata mwasi ya banani aza mama leki ya banani bozomona déjà ke bozomitya bino moko na bavi na bino en danger lelo tokoma kokanisa question nasali mabe oyo tolobaka le sali est individuel epa ya nzambe kutu moko apanzaka je alobaka yo soki obiki okoki kobekisama mpe yo na famille na yo soki ocroire na ye nzambe ye aza fidèle mais balobaka mpe le sali est individuel na l'infraction kutu tobetelango sete est individuel na biso na bajuge tolobaka bazuzi ya mboka mais epa nzambe alimbisaka na ye mais awa l'infraction est individuelle wana epa bazuzi mais epa ya bato oyo osali mabe est-ce que ezalaka yo mokangi te bango mpe baloba te tozongisela mpe ye ayoka mpe ndenge biso toyokaki oyo abomi mwana na biso oyo afingi papa na nga oyo alobi likambo mpo na mama na nga oyo alobeli nga mabe nakotika ye te moni yango balobaka kasi ase moto wana asali mabe azalaka na bana toyokaka ngo de fois ndenge ezalaka moto akufi aza na bana batiki ye mpo ni balobaka batunaka na oyo elukamwa liboso aza na bana atiki combien des enfants aboti mibali boni basi boni bayebaka balingaka koyeba boyebaka ntina te oyo na mosusu papa akufi bazotuna abotaki asalaki boye mpo toyebi ke descendance likambo mosusu ezwaka de génération en génération osali mabe oyo balobaka mikolo balie manga sende biloko ya ngai bana nde bayoki minu ngai balisesana oyo toyokaka yokaka il faut faire très attention karma mpe existaka oki osala likambo moko bosana osala mutu moko songolo pakala me mutu wana mpe songolo pakala ayebisa mpe nzambe yo kutu mutu ofunda epa nzambe obosana nga kutu nafandi koezala makambo so na ba likambo to osala nga mpasi nayebisa nzambe kokisani nzambe abosanaka te oui l'Éternel n'oublie jamais abatela baoyo nyonso basalaka ka bolamu toza na biso parfait te mais des fois faut talaka mpe moi oyo semaine oyo nafingi combien de fois nalobi combien de fois nasali bolamu combien de fois nasali mabe combien de fois nasali nini boye nini boye nini boye nini nasali te il faut vraiment tolandelaka
notice ya vie di commande bo batikela biso est-ce que to sale la rango to sale la rango te wana pasteur John ba pagano babanga nzambe koleka na bato bazali bango moko ya nzambe lelo tomoni babwaka ina groupe image ya Mamundele asalaki nini famille ya Mamundele asalaki nini mwana wana asali nini po eloko ya mabe bongo ekoma koma moto akoki koboma mama na ye akati ye kozwa na otin opération ya bongo aza nyama te komona nanu bolumbu ya mwana moni bolumbu ya mama eza déjà lisumu donc ye kodéshabiller mama omona pe bon remorquer mama te eza mpona kaka a remorquer mama va boma ye tozomona mpenza ata tolobi te mwana wana mobali emonana mpena ke soki mpe bakosaki ye soki mpe aza motu bien te wana fo totikala koverifie me azoyeba mpo nyonso azotala kaka na chambre azotala place bakoki kobisa misuni ya mama mosusu na mesa nakoki te nalongoli yango bamo na telefone mponga biloko sensible yana nakokaa te ndeka natali bo mwana pele mosusu ntaba nakoki lisusu te nazongi moto aliloba mpo en tout cas totika bato aliloba bafanda mpo so bamonisi makambo ya bongo bakolia te musuni okoma mopanzi moto azalaka na ye nzoka lokola nyama différence eza te na nyama tomikumisa te mokili oyo nzoto mabele eloko pamba namoni lokola mama naoki famille pasi naokeli famille wana pasi tosambela mpona kinsenso tosambela po mabe moko ekopanzana mpe na commune envoûtement ya bongo ekopanzana mpe na commune kozwa mpe bana mosusu bakomomona ke babomaka mpe mama bakataka mpe mama tozwamaka na légèreté te ekotravaille mpe bapsychologie ya bato combien de bana baza na baconflit na baparent na bango bazomona biloko wana yango ni chez le blanc ezala na babiloko mosusu eza interdit na internet batiango bakomi déjà pas moins de 17 ans pas moins de 18 ans ekoma nyonso na tiktok omona mwana moke mpo mona te bana moke baobservaka makasi yango bomoni ate bafilme bitumba babiloko ya bitumba mama biso akenda ntina ekola mwana nga aboya asala judo soki karate ake kuna oyo bilamba bakarate bozo te encore mama biso pasteur servante de dieu oyo bilamba bakarate bajudo oyo bandeko kobeta bana ngai nalingi te baesprit ekokota naboyelaki mama me na ye kofanda na bite babilo mosusu fo kotelemela yango mpe na ekole totala eske mwana mpe mwana ya mobali biso tokeka abomi mama akati mama adéshabiller mama donc avant boma mama amoni bolumbu combien donc ye génération en génération moli mama métisse bongo vraiment mpe mama amonana ne bonne vie bamamo basala mpenza wana mpenza eza kaka kokola azwi mpe mobimba mama natali foto eza mpe kaka bajara bano bamama balingaka mingi balakisaka bango mbongo tala nabombaki awe ya kozwa oyo eloba nango pasteur John okoki kobota mwana lobi akomelo ndoki bamama tozwa leson bapapa tozwa leson toyebaka nini ya kolakisa bana ndenge nini ya koteyaka bana bana bakomi kose révolté mboka ebebi oyo mpe eza kaka bacrise nyonso tokenda nango na kindoki te eza bapiaka banzala moto akesumi bakisi wana biloko ya banganga ti fo boma mama na olia ye babiloko wana ka tomonaka wana babikila bakosi ye yo fo sala bosala bo mpo ozwa mbongo ebele mpo ya ye emonani eza boyo bamisusu tomonaka mama akende abunga omonaka mwana mo moto asala ye prise mpo mwana mpe akomema mpe na mwana ya njila atindiki yo okekufa kuna bimi mpe innocent bato na kala bande kobimela bato babimaka su te to ndeni na kala azalaki obomi moto asobimela partout akoma koganga babimelaka ye bokoma makasi ya okende kokanga soki banini oyo bilima soki banani balobaka bato babimela bato su te na sokamo babimaka kaka moto alanda ye vraiment epesi pasi ozali mama
bino ba maman bolobaka kobokola mwana mbanda ekeba obokoli elima attention wana mwana mbanda nakota no na secteur wana mwana mbanda mpona olobake mwana mosusu akoko bomu kaka mwana na yo moko me mwana oyo ozobokola ya mutu to ozobokola ya ndeko no mpe asauve yo yango wana mwana nyonso ezala ya quartier ezala ya voisin ezala ya nzela ezala mwana ya shege bashege babebi te bashege oyo tomona akosauve yo bana mwana baadopte akomi aza mpe ka mwana mpo oyo abomi mama na ye aza mwana ya mbanda te aza mwana ya ndeko te mwana na ye moko normal mwana ne moko nzambe azoteya biso nini na 21e siècle olobi nango ata mwa mobo ese tozalaka na 21e siècle mpo banda tobanda toza kaka nini oyo tozomona te nini oyo tozomona te bajeune misala eza te bakoma kolanda bamama na nsima bambongo ya mama mpo bamama bazanga mbongo te oyo mama na ye adefaki 10 000 tozolandela ngoma mpe chèque mpo na moi nzoto ya 10 000 wana te oyo adefaki 10 000 na ye ya mokolo basili kelemba opo biso mpe tokoma kotaktike na bamere kipa bamere bamisa biso bamakambo ya boye bamere esili yango na oza bravo na baparent oyo batikaka kolakisa bana bo babuku alupango te eza baparent mosusu basimbisa babuku mosika ka lelo tokoma omona oyo buku alupango na biso ezala na nani boye ka lelo ese bapapa na biso atangaka na tona oyo batango buku alupango ezalaka wapi oyo bakombo ya bato boye ezalaka na buku alupango totikaka koyebango te na nde biso toko mikolo bote oyebango kaka bakala mingi te baparent ebele balakisaka bana babozwi te baparent ebele mpo baparent ebele nde baza wana kokanisa te so aboti 6 bango nyonso baa na buka lupango luvunu miso bamona atiaka de bana boza 7 matie de po tokeba baparent baobservaka biso kokola na biso ti baobservaka il faut kolandela eloko nini oyo esalamaki entre mama na mwana mpo bankete ya Congo esukaka kaka lokola filme esilaka te omwa kati esili nango mpe bongo bakundi mama esili ya bomona so likambo eza baosaka bakunda mposo bokundi motu eanteraka mpe babilo mosusu mpo bamorgue bozomona ana bakinshasa o partout dans le monde eza bibembe mosusu ebeta to ba 20 ans enquête nango ti lelo toyoka balukaka kaka balandelaka kaka surtout ya bamikonzi oyo toyokaka omona bakenda bino na serke ya pambo fesha balandelaka faut faire très attention na vie moto akoboma yo aza moto ya mosika te peut-être mwana oyo moko boti peut-être mobali no yo moko mibali kutu totika basilisa basi so nalobi boye oyo yoka na bampaka mibali kutu si balialia basi na bana baba baliaka basi te na bana spirituellement si bakatakata biso balia batumba tokeba place nini ozokota libala nini ozokota encadrement spirituel ya bana nini ozosala bana batikala na banani okontrolaka bana ndenge nini tosala très attention na misala na biso toengageaka banani yango bozomona ke bafrère mosusu lokwa barsene ake azongi mpo ane frère to otalika le côté neki frère otiki bafrère siki côté ki frère otiki ye mais ozomona kaka bato mosusu ozobangela moto mosusu aoloke epa nzambe te maoke temple apa toke temple okende esimbaka te nzambe apambola bino bozwi occasion ya kolandanga mama Kapache batela bana na yo tala bana ngai ata naza awa bamama na ngai na surveillaka bana na ngai spirituellement même na sambela tanga na osambela te na simbaka bana na sambeli mpo na bana na nga na lali soki naza na voyage je suis en connexion na maman na bana na bajean na ngai soki ndako ekosurveille te même bajean na nga
bako edenga na surveiller aner nanga nde bango poka na pandika secret ekeka bon faut que na batu misusu ya nzela ba aner na yo na ninga famille on ne sait jamais so mama na zaki pe la batu na no se fait na mona mwana nga clarté na so mona papi clarté mikolo là msupe ba nga yo sauver ba mama pe ba ni ko bomba pe makasi mama pe ozwi mbongo songolo paka na batindeli yo ezala mbongo église ezala mbongo boy ko yebisaka bana te ke mikolo okutu naza na mbongo moko boy ali kelemba nga nde na lie po mama biso ali kelemba te akota na likelemba abima na likelemba toyeba te na bado mona o mabe mais ami bombaka azwa mbonga garantie azwa te azala ba ya azara na oka te ndeti mama biso azara na eka na ngote mais ara likamu 1000 euros bima 200 moi 300 ba mama sauvera ba mama so mona bazala ba mbongo moko na ebisa to monye lipape kauka komeka te ba mama ba bimisa na tanga suka bango bazala kwa ba Saint Esprit ayaka kana suka ba mama ba intervenant passe moko atoza milliardaire au Calais mais au mona mama abino a intervenir ba mama mozo mono ateka mo fufu ateka mo bokeba na bango ba milliardaire nga mama kapasha za mona suki au mona mama décanter situation moko boule au Cameroun ba mama na biso ka boto négligeable même si maman loba qui peut-être na mbonga boy ko loba eza wapi pression aboni mama vertige wana na sani eza la ba oh to pesi ka ba exemple to yeba ndenge nini ya kozala na bana na biso surtout ba mama ba diaspora o ba koma bana biso ba koma na poto ba koma na bisaila poto bozotala boyo kaka bo monaka o ba bijou nanga o eza na valeur ya autant na comment on sepela kuna tambwa nga na koma mkongo ba kongo bolimbisanga tonoka sa ba kongo ko bandoki te mukongo mundele ayatidia mundele makasi a comprena il faut ça na jine katana même bon on a banque mkongo na lo ne mo makolo tengama mais so ba biso yem ta telemisi meuble on dit maté ba sauvera bango mo ba sauvera pepo ya bana bango Bakongo biso ezaki muko biso mona lati ki ganda o mo mta osengo mbongo ma otaloka awa yo lo bana famille wana mbongo te me ba otaloka awa na ba bijou lati na osenge 50 depuis na komana ngala muto ba moto ba voiture ezate nanya ata ezate bo tchala place na nanya ya lo ba ke azanango mettons mazana ba coccinelle ba noa ba nini ngaka wana fia bomengo ono bandenye ezate ba olanda yo ezali kaka mais camouflage et bomba makambo et avec le temps tozo kola tozo comprendre nga mama mo ayebisanga bi mama nga tala pesi mo na ngambongo na okaka emunoko ayebisa bandeko ne mususu te po esala mabe yo ba pesi yo ko signaler susu ade bande ko pa ko yana sima mukongo ba mama surtout ba mama ya génération na biso to cha ba garder foot ozo mona peto moni nzambe apambola ba bino so bolandi biso to za salon ba savon na biso Soulish cosmétique nga mikolo na pakola oyo après ba make-up na nga na zo chaka yango ezo garder nga teinture na nga ezo éclaircir nga normal oyo ezali pour ba problème ya peau ba savon musupe ezali pour na bana né dans le babo tatu Arsène azoche la biso numéro pour na bateau nyonso alingi livraison pe basomba yango ezali vraiment ba bio herbe café na biso pe ezali pour la tension pour la sucre ba kisi na biso bio herbe cacao ezali naza penza na stock nango ba balingi yango ba benginga eza vraiment disponible nzambe apambola ba o nyonso balandi extrait pe moi affermissement voilà oh to pesi lelo na Capage télévision to kutali prochainement Capage TV Capage TV